Bozo silikanini. Bozo silikanini. Bozo silikanini. Bomata, Bokita, vous allez célébrer le mariage des homosexuels. Vous allez célébrer ça. Vous allez bénir ça. C'est certifié. Oui. Bango moko bakolo Bible. Bango moko bakolo Jésus. Bango moko bakolo nyoso ba baptême, biloko tout bolo ba wana ba sacerdoce, ba prophétie, ba brebis. Bango moko bakolo bango ba Pierre, ba Paul, ba Jean. Ba lobi ko ba certifié homosexualité. Sikoyo bino ba mbolo mbolo. Batu bazanga tina. Ba malanda ngulu obo ya netini. Nanda il prêtre mon Abidjan, oh c'est pas ici doit mourir. Ah okufaté. C'est toute une structure. Structure na bango bandima makambo wana. Bango ne ba fabriquer ba Jésus na bango, ba sala ba Noël na bango, ba sala ba calendrier na bango, ba memeli bino. Sur quel droit bino bandimi? Comment on a nommé bandimi? Bandimi c'est ceux qui acceptent, les adeptes, les adhérents. Si vous avez un mouton, vous avez la foi, la forte conviction d'avoir des choses que si ceux qui n'y vont pas, lorsqu'on vous dit des choses, il faut écouter. Ba église oyo, ba philosophie batangi sarabino, ba mathématiques c'est des mensonges. Imaginez-vous, depuis des années, les Américains mentaient les gens qui magaient dans la Lune. C'est en 2023, Poutine a exposé Bango Libanda. Que personne n'a dans la Lune. Mais il y a un continue. Tout va la Sibinoko. Il y a une fabrication na Bango. Ba changera ba mitre à l'époque. Ba changera ba concept na Bango ba modifier. Mais il y a en Égypte, ba tumba ba boma ba tumba ba bibliothèque. Ba komi marambo bango balingi ba créer ba personne ba personnage fictif ba Moïse ba Abraham oyo ba trace archéologique et raté bino ba tata mikolo na ba mandefu. Vous avez accepté des choses mais bon dima bobo yandeni ni mikolo tonga abotoli tonga na ye. Il est libre mes soeurs et frères. Bokoko na biso eleki nyonso. Na bokoko na biso nde bunzambe ya solo evanda. Na bokoko na biso le pouvoir spirituel ya solo evandaka. Eza la Coran, eza la Bible, c'est des inventions. Ou eza evandi likolo ya lukuta. Eza kopa mindele. Bino ba noir bobo ya lelo botikala kozala na papa mondele te. Kuna na cercle wana bozala raté. Boteka bo moto na bino. Siko bino binzambi nzambi o bouta na ba bouta na catholique parce que maman na bino nde catholique. Ezala ba Marcelo ne ba loba wana ba Mike Kalambai ba Moïse Ndiye ba Denis Les bino nyonso boza bana ya catholique. Papa na bino, koko na bino, ancêtre na bino parce que Bible muto ya na ngona mukiliza catholique. Bible otanga wana mukolo nango catholique. Parce que mukolo na bino a certifié l'homosexualité. Au moni ndenge kibomoto na bino kozanga kibomoto. Esike memi bino. Bokomi na ba contestation na Saint-Père. Celui qu'on appelle Saint-Père. Akomi siko ndeni. Siko yo Yesu azawapi aboma pape. Au moment où il y a des ordres dans l'église. Où sont les anges? La craintiété base dans l'église catholique. Parce que pour parler des apôtres, c'est les catholiques qui ont parlé de ça. Oui, dans les 12 apôtres, comment on a Pierre, Paul, ils ont combo et Romain. Ce sont eux qui ont inventé ça. La reine Théodora et le roi Constantin à Constantinople, na Turquie, ne ba inventa cop na bango.
Ils ont maillé en Égypte, ils vont modifier ma cambo. Tala, qui bon moto na bino fait guidera bino na vie. Être dépendant de quelqu'un et puis aux autres certifiés à mon avis na yo tala nenge bokomi babololé. Beaucoup célébrer mariage à homosexualité. Au monde le gozo mabino skoyo. Beaucoup mis en contradiction na beaucoup on a biso bobenga ngo kindoki. Parce que des choses au bobenga beaucoup on a biso kindoki. Homosexualité est interdit. Na coutume mon côté, na culture mon côté. Ezala na bonganga, ezala na vaudou, ezala wapi na kingunza, okukuta ile kwana baloti yango même na bongo. Parce que beaucoup on a biso et boya yango en amont, en avance. Beaucoup ndima bindima ya bateau boyebite. Bo détruire culture na biso basango bo tumbela biso bikeko na bagisantu awa bo tumbela et pas na biso na bangele makuna na ba et pas bangombe partout na Congo na bakatanga bo tumba boko na biso il faut voir na ba misé côté na biso ba mbongo les pouvoirs mystiques. Ma sœur na biso bomi tolisa na mabala pour rien. Oboya vous allez deuxième bureau pour balobi na vous allez deuxième bureau ezamabe mobali moko koza na basi mibale te mais lelo ils ont officialisé que mibali na mibali mwasi na mwasi un mariage improductif sur le plan physique parce que le mariage de l'âme le mariage de l'esprit doit produire quelque chose dans le monde physique, un mariage qui limite les autres sous qui s'amokili. Si vous acceptez les mariages de l'homme